dans la nuit des mensonges et des silences imposés. Ta voix s'élève courageuse pour dénoncer l'océan de la presse congolaise. Ton flot balaie la peur, ta vérité apaise. Océan, océan, ta plume est un flambeau. Dans l'ombre de la dictature, tu tiens haut le drapeau. Ton combat est juste, ton combat est noble. Pour la libération du Congo, ta voix résonne et s'envole. Chaque mot est une arme, chaque phrase une lumière. Tu portes l'espérance dans un pays meurtri de guerre. Océan du Congo, ton eau est résistance, ton canal est la liberté, ton souffle est l'espérance. Océan, océan, ta plume est un flambeau. Tomba, Lipasa, Azakaka, Wanatoko libérer Congo. Dans l'ombre de la dictature, tu tiens haut le drapeau. Ton combat est juste, ton combat est noble. Pour la libération du Congo, ta voix résonne et s'envole. Mbote na bandeko nyonso bozi susi libaku ya kolanda biso na mokona lelo wana ya bino mamuro balobi mama ya bolingo mosi oyo aswana kanda yebi adresse na ete apesi bino bambote balobi mwana mosi atombolaka nzambe alola nzambe ya Israel na grâce pengulu po ete kolala pongi ezalaka habitude te wana yo lali olamuki omoni nganga na moni ezalaka sija okumisa nzambe sikolikona mo sije makasa okumisa nzambe parce que je suis de retour dans l'océan du Congo balobi ya mamuro akenda wapi maman océan heureusement mais maman c'est quoi sur la musala bazo benga bazo tunanga maman akenda wapi elle est bel et bien en bonne santé vivante azaki en déplacement maman azongi toujours ensemble l'océan du Congo c'est biso comme on dit maman c'est de la presse merci beaucoup pour la refait ça lisusu occasion oyo ya koleka lisusu na ebale ya monene océan du Congo balobi ya maman eli bisoni na mukona lelo vraiment bozwa déjà ba papier ba bic parce que lelo toyebi te mabe za wapi bolamu eza wapi toyebi te toloba nini nzambe na ngai na papier pembeni na ngate parce que maya miso ya mamour ekokita ekokota na kati ya motema maya miso na ye eza kokota toujours na kati ya motema bandeko na leli na histoire on a lembi na bino maman c'est un lundi na kozala vraiment pour notre émission bandeko so bozo ka moma kelele muke vous comprendre déjà que non tous la bala et plus de deux tous en kati ya salon de coiffure boyebika ke no il faut que on sala musala et mo pesinga moi maloba parce que tous wana et pas maman Marie-Lune la baby la main oblige Marie-Lune coiffeuse ya solo et ce ko moni na miko ba beta ngate pour na tena za ka nongo pour so ka beta na be kozala pe bazu e kozala pe ata ba 16 jours ça vraiment bandeko ya mamour wana ya mamour ayeli lisusu lelo na lisolo wana ya kitoko te kokabola lelo eza bongo na ndeko moko ya mobali ndeko wana auti kokutana na problème sérieux sikoyo lisolo ya pasi mpe mawa oyo ekwelaki ndeko na biso ya mobali kasi victime nango ezali bongo ndeko na biso ya mwasi ye nde akweli la victime vraiment nazoyeba te yango ye moko alobi ya mamoure 7e bête après le crapaud babenga mwasi nde ngai mpona miniti oyo nazoyeba te nasaki malamu to nasaki mabe bandeko nango eloko elelisi ngai siko naza naposa baopinion na parce que ndeko mwasi aza na danger azoyeba te asala nini andimaka po balobi to andima mama mokili okombia na nzala koyoka mo tosepela ensemble tolelelongo na bino bandeko eza na ndeko moko ya mobali babotami na famille ya 8 personnes aza mwana mobali kaka ye moko azalaki na bandeko na ya basi baza 7 ye moko epuis aza kade balukele bapoto na balolenge nyonso avoyage parce que famille ye mobile baza na poto et balukelaki esimbaka na yo te endeko na biso ayaki kozala fiancé asepeli na mwasi na bala na ngai eto aye kozala fiancé prénote mwasi etu akomi kofanda na ye na mwasi na ye mwasi ayaka azongaka kaka ndenge ezalaka epai ya mama mokilo mama yaboti bana na ye 8
ndako etikala na elenge mobali wana lopango eza vraiment na banzete emanga etelaki ntango manga eteli bana mibali oyebika nde bazalaka zwi libanga abamba na nzete ekobamba ndeko na biso abambaki libanga na nzete directement ekei kokwea na balabala ekoti na lopango oyo ekangami na bango mama ya lopango wana bandeki kokombola kobongisa lopango biloko bango mosusu na sikoli bazalaka na bopeto makasi na kobongisa mama azobongisa libanga ekwelaki mama na mbunzu mama na biso ayebaki koperdre bomoi na ye solution kaka na minute na libanga ekwei bana bandi koganga libanga euti awa ndeko mobali abimaki parce que ayebaki dega oyo ye akomete abimi mbala moko atala boye akuti elibanga wana esali efe epose mort ya mama na biso mort subite mama akufi na minute wana ekomaki koswana bino mongo oyebi biso na afrike ekomi koswana ekomi bango kuna babezaki ndoki ndenge nini ka libanga moke ekende koboma mama yango ekomi libanga david ebomaki golete to ndenge nini ekei koswana la police eyaki ekangai ndeko na biso mobali likolo mbala moko na kati ya prison na biso ya makala awa na Congo Kinshasa ndeko na biso ya mobali fondi alarme azondima te pe azalaki na fiancé na ye fiancé pe azondima te ke mobali nanga eloko abokoki kokoma ndenge nini libanga mbala moko ekende koboma mutu bakangai ndeko na biso prison na kolandela balandeli matanga bino moko boyebi famille ya bajika bayaya mpe na poto baningisi babandi koganga bandi kotomboka mama na papa balobi naza na posa kimia vraiment naza na posa kimia bopesanga kimia nazoyeba te liwa oyo koki kokota ndenge nini mpe kaka na mwana na ngai ya suka eloko boyeki kozwa ye ndenge nini vraiment eza problème ezolanda libota na nga eyaki kosala ke bakundi famille wana bazwi responsabilité ya matanga bakundi oyo badedommage babiloko moko abongo na famille bayi kokondane ndeko na biso a mort jour ya kosambisa bango na prison na biso ya makala bakendaki komema bango na tribunal kaka ndenge ezalaka bazosambisa bato baleka na baprocès ndenge eleka na prison makala en pleine la victime otobetela lisolo lelo ya lelelinga lobi ya mamour na confirmé vraiment que non baloba na biso basi 7e bête après les crapauds mawa eza ngambu bolamu eza kindoki kozanga koyeba eza liwa ndambu te eza liwa ya mobimba ya mamu na kufi zoba ndeko mwasi camarade na ye bakangaki ya na bango bake kotikele biloko akolia na prison et jour ya visite bakomi kuna bakuti ezalaki jour ya procès bandeko nyonso boyebi procès ndenge elekaka na prison nde batiaka libanda ntango bazosambisa ndeko mobali bapara na ye bazalaki wana ndeko mwasi mpe bazalaki baassiste na procès ekoassiste baassiste na procès directement ntango bakondane ndeko na biso bango bayaki on dirait je crois na suka parce que bayaki jour ya condamnation ntango bakondane ndeko na biso ke azosala prison pour la vie aobimaka lisu libanda te jeune fille oyo alobi mamour na bandi kolela namoni ye lokwa grand frère na nga bakokondane ya mort abi na bandi kolela mama na ye mama ya mobali abandi koloba nzambe nasali nini na vi na nga naboti bana 8 mobali moko pesi nga mwana nga aza kuluna te aza bondi te mbala moko babakanga ye libanga moko nzambe eloko ni olingi oteyanga ma ya misu ya mama wana elelisi la jeune fille azongi epa na bango azokoka te kaka na ma ya misu jeune fille ase préparé jour ya visite alukaka yeba garçon aza na chambre nini nde bapesaka azwaki bainformation jour ya visite nde komwasaki kotala kovisite mwana mobali likambo na biso ebandi wana ntango ake kovisite mwana mobali abandi kosola bayebisi eke no abika bise copine ye ayebiki aza fiancé copine oyo ekoluka amona moni la fille olukanga abiwi na oluka yo oyebinga onona oluku mama bino mutatinzela liboso akosaki ebino o mama e apa yo oyebisi yaka ntango mwana mobali apusani pembeni nde mwana mwasi abandi koyebisi alobi nazalaka jour ya procès na yo ntango bazokondane ya mort nazangaki kimia yango nayaki naya kotala yo solo epesaki nga mpasi
obota on a bota te ba condamné à mon oreille maman bien ngazoli la basololi azui pe numéro ya garçon oh ma numéro za na prison ke bobenga na numéro oh fi wana pa teka mama panae akoma ye moi teka tseli garçon na crédit ateka tseli garçon na moi 10 000 francs ateka sali boyebo ko banga kwanze koti mo mingi na monoko ateka tineli mombongo ateka tineli mombongo ah garçon akoma komo ketela garçon na souvent garçon na fiancé na ye aya 2 fois na prison atikala ko ya lisute alobi ke ngai ba parents na ngai ba ko kolinga éducation oyo te yo bomi mutu boyeboye ako famille na pesa kana mbongo c'est que boy interpréter et garçon na tellement ça qui donne la consolatrice na bonza batindela qui na tawana la fille a comme que de kota la bete pe fille na eli solo ndenge ni fiancé wana boye ndenge ni makamasa ba komi koso la bande ko na ebite ndenge ni ba bima na prison parce que nazaki na prison grand frère nanga bakamaka epedi lopinga à l'époque on a ça zemi mwana ngala zo kende na bota kuna césarienne pour la grand frère na okende kotala souvent na prison na ebite basi ba bima na mibali na prison ndenge ni na on a mona te na sister pe na mote mais na mona prison ndenge ezalaka donc soko ntimi pena ko bima na mobali na prison osangana pena na mobali na prison ozwi pokonde lolendo no akibo mwasi olongoli yango na miso ya bato pona ebite soki babomba na kote nini wana vraiment na ebite soki bafinika kama puta to bafiniki dra wana na ebite mais ndeko mwasi andimi ko bima na ndeko mobali ona prison po apesa baboti na ye mwana apesa baboti na ye mwana lokola bota te lokola pe loko ezalaka soki esi eye nango eye mwana mwasi wana kokendakendaka na prison aye kokóma na zemi ya ndeko na biso mobali ntango akomi na zemi aye kokende directement epai ya baparent ya mobali asoli na bango mobali mpe abengi mama na ye abi boyamba ye boye kopine na ngai etu mama mpe ayebi aza fiancé bongo fiancé na mama tika longue histoire depuis la kota prison ya 2 fois ayaka kotala ngai te boye mwana ope ya mwasi mama bokilio boyebika bamama mpe ya mitema malamu bazali lokola bamama au séance de la presse congolaise soko bali mwana na ye lala na kimia lokola bamama fifi ochudi obali mwana na ye lala na kimia parce que ayebi gauche droite te ayebi ka conseil ayebi kaka kopesa éducation ya bien bandeko na nga mama bokilo yambi mwana mwasi na zemi na ye mwana mwasi amesani na famille oyo bandeko pe ya mobali bayoki na poto bayambi pe mwasi ya mwana na bango bakomi kosunga ye na lopango wana eza lopango ba mobali basala boutique ya munene bateka bilokos mwana mwasi wana akomi kosunga basemeki na ye na poto akomi koteka vraiment amesani na famille mwana yaki kobotama tango mwana liboso abotami mwana mobali bapesi kombo ya papa na bango bapesi kombo ya papa na ye po ezalaka susi ya mwana bango alobi mwana ngai liboso na kobota na kohonore papa na ngai apesaki kombo ya papa na ye kombo ya ndako ezalaki ye moko ndeko na biso ya mwasi kokende otalaka mobali zemi ya mibale ekokota lisusu aboti mwana ya mibale mwana wana azalaki mwana mwasi apesi ye mpe lisusu kombo ya mama na ye na yaya na ye ya liboso ya mwasi oyo azali na poto apesi ye kombo yaya na bango wana nde mpe responsable akaboli mama na yaya na ye et la fille elle était la bienvenue na famille oyo azalaki très bien et mwana mwasi kokota mpe bapriere mwasi ya mabondeli famille na ye mpe ya pasi mwana mwasi batafana na mombele famille na ye mpe ya pasi famille mpe akomi kosungama mwana mwasi wana nzambe aye kosala ye grâce mobali na ye aye kobima après 3 ans bandeko mpe batikaki te na priere aye kobima après 3 ans bandeko na ngai le monde est méchant le monde est méchant bandeko na ngai ndeko mwasi aye kobima na esengo na ye ya fille ayoki ku me gu na ye komi na suka te babimisi ye na kati esengo na ye mobali abimi prison après 3 ans bana mibale projet moko inentendu emata na mutu na ye te na makanisi na ye taki osala eloko ya bongo
fi wana dans mobala bimi asepeli papa ya bana nanga bimi o elonga te bikama bengi ba famille na ye ba moni mobali ba sepeli kaka na pokwa wana o mobala bima ina tongo na ba pokwa mobala bina beta tour mama baba bi abeta tour na chérie na yo abena beta tour akei ko luka fiancé na ye la princesse o ye atikaki bandeko nanga ake koluka la princesse na ye ake kosenga mwasi na ye pardon ake koluka mwasi epa na bango babenga mobali azoyamba te banda akendaki mobali aye kozonga na 1 heure akendaki kosenga mwasi na ye kolimbisi bavandi na mwasi base réconcilie mwasi oyo asundoli yo na kati ya prison oyo ayebaki ayake bakondane yo à mort okotikala kobina libanda te apase na un bon moment andimi voir même que a bloqué yo na téléphone bobenganaka te e mobala lobi eza kupa na nga faute na nga eza faute na ye te mobala azongeli mwasi na ye lobi nango mobala avandisi la fille oyo apesi biso lisolo na ye ayebisi alobi yaya merci osuli ngai nzambe apambola yo me eloko moko kaka na nini nayebi soki motema nasombaka na bango te ndenge naza awa nazalaka na bolingo mwasi na nga malgré oyo asalaki nga malgré oyo tozalaki nalingaki eka mingi yango wana naye koyebisa yo soki moye eza ozonga epa na bino me nakozwaka responsabilité ya bana na nga bandeko ntango ndeko na biso mobali azoloba likambo papa bokilo ya mwana mwasi o papa na ye awutaki boye azoyoka mela boyoka bapapa na biso nde bazalaka na kati ya bandako mwa tekini papa azoyoka mwa lisolo peut-être mwana naye azopromettre mwasi mariage papa ke kokutana eloko bo papa ke kobenga mama alobi tala zoba ya mwana na yo tala place alingi amema biso yakoyoka bazoyoka mwana mwasi abandi kolela alobi 3 ans 2 enfants nazonga epa na biso nasali yo nini bamama bayebisi yo likambo mabe bapara na kutu bayebi makambo na oloba no te me bango mpe na kovandisa bango lobi mpo nasola na bango papa bokili fomoli porte ayebisi tu es malade essuie tes larmes ma fille kolela te yozali boma après 3 ans mwana mwasi oyo nayebisi bana na nga babimisa mbongo na bango ya pasi ya 4 heures ya 5 heures baya honore ye ale ye mwana mwasi wana sundola wana prison enzamba atindeli yo tomber du ciel aye dans le vide on aurait ko perdre yo aboteli nga bana mibale et puis aboti nga na mama na ya na yo lelo mwana mwasi wa kende akokende place moko te c'est ma belle fille bandeko parce problème na biso bandi yango oyo mwana mobali aboyi catégoriquement lobi akoboya fiancé na ye alobi akoboya fiancé na ye jamais likolo ya mwana mwasi oyo ayebi na ye ye te ayaki neka adaleneya ayeka place asitaki na procès ayoki bamawa na ye directement aye mobali akomi rebelle na kati ya ndako akomi korépondre baparent na ye voire même bamakambo nanu oyo basala ta débat na papa na ye te alobi papa ntango obalaka mama basalelaka oshwa te ye aza shwa na nga te eza libaku ayaki na prison epuis nga mpe te motu nabengaka aya prison ayaka mpe otalaka te bozoyaka oluka mobali nde mosusu mwana mwasi abandi kolela alobi naza zoba mon sponsor après Jésus mon tonton d'amour Ali no moke miso ya nzambe l'homme plus mon Seigneur Hollande noir Ali no moke mwana mwasi fondi à larme azolela lobi na yebi de na sala nini
amour. Non, naïe ici, ma parent n'a gâté. Si on a le bien sur la maman n'a gâté. Et quand on a ndenge ni maman, beta non li solo n'a gâté. Moi, c'est qui tient le cheval blanc. Elle est terministe, personne ne peut maman. A comme le cheval blanc, le bien maman. Naye ko luka yo mobali nanga kutu ayebite babokilo bayebite na tie mode d'avion to solo là muto betelinga lisho na yo les boss un peu garçon de chacho mukonda bacho ya solo papa mati abi un peu betelinga lisho abi ya to ke pa mami maman obeta lisolo na yo et puis tant obeta lisolo na yo makambe ko kende bien ah mon papa d'amour JKM le nombre 1 de l'océan du Congo. Mon papa Guy Wanzambe. Lui le couleur sapato Wanzambe. Ah bah ça m'a dit beleste ko ki ba mon papa. Nasala ndeti nini ya maman na okokate. Bo kilo na ngalo bina bima libala te parce que na pesi e bana, na pesi bango kombo, na ko bima libala te malgré souffrance wana, mais na zo bate ya maman na so na maman langa. Bino mo papa yebi biso ba mongo. Tu es là qui sur la maman. Là, tu vas moi, sur le lobby de cheval blanc de gazolé. Là, je vais même pas accompagner le cicatrice. Ah oui, maman, on a tiré voiture, maman, on a super. Il y a un bal dans la vie, maman, qui était. Batu na so ba lobby na bimate, mais mon bal yé moko, à lobby na nga, ozana complexe, mbele. Zonga epa na bino na lingi na ngai te. Nga na za na mwasi na ngai. Voir même la femme a comme koya ti epa na bango. Maman mokilo ya bisi ezala calme. Ya za na boutique, azotekela na semeki na ye, abilokos na bango. Kote kuna, bali aye na mwasi. Maman pe ba kolo bebele te pour jeune garçon na bango ka moko ba para pe ya mo bazo ko ba para ba pesi mwana ba mimu affection belé bazo akolo bate abolo bini balobi les banquiers en plus Charadi olobi nini Charadi na oyo yoki aux âmes bali. Mais il y a raison parce que tant que n'avant la notion n'a eu rapidement mémoire et enzamé. N'a eu rapidement mémoire enzamé n'a eu Charité a en plus les banquets. Toi ça qui fait moi en fait la vie les grands ni les filles. Uninga ba Patricia malonga mukunda fiesta. Bini na boboki. Moi possible. Azonga na yepa bango. Ayebisa ba parents na ye. Ba doté bana. On bala ko bimisa déjà moi ya ko doté bana. Yaya ya mobala lobi soki. Boy fille oyo. Ngai na kosalela ye ba démarche. Aya poto na bana na ye. Yo na vie na ona biso akabo. Si kana fiancé non me compter na biso to tia puta abina mo bala mama na nga. Ba bien ya ba papa na biso ezali na kobala mwasi na nga na compter na bilité. Bande ko ndeko mwasi aza humilié. Ndeko mwasi na minute na zo yebisa bino aza humilié. Homme sage de la victime. Deya jino yaki olobi nini na koma mo azotuna mwana mwasi wa sala nini déjà bon retour au pays loki beti na yoki pende salami olobi nyonso ezalaki tourné quoi chapa no papua on l'aime comme ça papa fallait le polaki il fallait le bien pour la quitte 1 euro. Papa fallait coup de chapeau, toujours félicitations. Qui est calme, on m'a bien aux alaka wana. Ba conseil na yo,
banane ya mobiso pe tozwa mosala oyo fo tosala po lobi mpe pourquoi mpe balobela biso balobi mwana mare debrino na kati autriche olobi nini na oyo oyoki bakonzi ya océan du Congo oyo nyonso ya océan du Congo bamama na ngai océan du Congo bapapa na ngai océan du Congo bana ya tosolola ngo na mamour balobi olobi nini na oyo oyoki papa Charles Kidimbu na kati ya Afrique du Sud bakonzi na ngai tosolola ngo na mamour bolobi nini na oyo oyoki ezosala pasi na mawa courage à toi ma petite sœur melaka komita courage à vous otepa na kati ya États-Unis nzambe ayebi on est toujours derrière Dieu il n'y a pas de souci nzambe akosola apesa elonga tupetupe lelo ndeko na biso ase retrouvé aza bête parce que mobala atalisi ye buzoba alobi oza bête oza zoba mon papa kilame mobali alobi na ye ozali zoba ngai soki nazalaki mwasi je peux jamais venir me livrer na baplace lokola prison na baplace lokola baprison ya makala oya opesa nzoto na mobala boto yo fele boso nga nakufaki na nga non mon clarté. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Otala bolamu zoba. Mwana monso ayokaki mawa ya mutu. Famille na ye moko efinga ye déjà po leloko wana. Komo ko kosala buzoba ya bongo. Soka zo ko kende ko yebisa ba parents na ye te. Alobi oye komeli ngai makambo ndenge nini so na ke ko yebisa mama koloba na nini. Mama na biso pe ba mongo contre tête toujours. Alobi ya mamuna sani. Ya mamuna yebi kisi te. Mais bon ça na kisi nini. Nga moko maman place na fani nazo yeba te na mema ye wapi. Na memone Emmanuel et pas mon père Eli ou bien pas mon père Peggy. Na mema yo kuna tona sala nini l'église catholique na ke na yo ba sambela pona yo ou na mema pas le révérend Léonard Lwemba te kona kati ya CGD. Nazo yeba te na sala nini na koti nga moko tu na koti na dilemme na ko même pas père Eli mais na ko même pas le révérend Léonard Lwemba. Nazo yeba te na sala ndeti ndenge nini bande ko sunga nga mama. Bosunga nga mamour. Bosunga nga mamour. Na mega osunga ndeko. Liso na obetela bien dans un lobby. Lobby na pokwa na fandi. Na so mona kanga bona lobby. Mon vieux succès mais qui garçon de soins et les chats au kati ya. Et ça les na midona na te. Na yebisi na lobby te. Tout sauvé dans le monde, maman mon boti. Maman bokila le bloc est plasté. Papa bokila le bloc est plasté. Bayaya balobi aya poto na bana. Mendeko na banga bossa na. Et puis alobi soko kanisi ba leona ba benso na poto na mo ba bisa makamona. Soki ba obengisa bana na ngai. Et l'homme a proposé. Soki ba obengisa bana ba kende na bango ba kende ngana lingi na ngai te. Et puis mutongo ba lingi te moi si vrai chéri. Na yebite na lo nini yango na yaki liboso na bino to solo na mona mamu boso na mamu na bino na oboyoki ngo nga na yelaki bino na yebike tango ba kovanda to bengana to solo la tana groupe alto ya papa na biso Keri. Tout papa na biso Keri tout son na maître avocat bazala wana na kati tout son na la princesse oyo moi na pe ya maman na ye babota ki 9 mois papa Keri Kasai papa na Keren na Siblume papa na Winner na Sa Majesté mbala mayele na kati ya poto
balobi bato baye mpona kocontribue mpona mboka eza na papa na biso Kérine Kassai fomona quelle semoule fomona bato balobi te biso tokobundaka na mboka na maloba te tokobunda na mboka na maloba te fo mosala eleka maloba na ebele alobi nga na poto na nga na ndenge nga namoni bana nga bakolaka na poto baya Kérine baza bien baya Sibylle baza bien balobi baya Winner baza bien basa majesté te nga mpe fo Kongo esepela na nga Kongo eza na bato posa bato lokola bango fomona groupe alto fomona masango fomona biloko azosala mpona mboka na ye avandaka na poto nzambe azala na me nayebi ke ntango ovanda bametre avocat bopose na ka yango na mission bopesela mpona no sagesse akoki kosala nyakende na ye yango nga mamour souvent naloba eloko na lobi bolingo ezala nango epa mobali ezalaka na site bato ebele baboya yango mwasi moto asimbaka bolingo wana ezaka mikolo batalaka na bandenge na bango parce soki tozongi mpe mokeli na biso mpo biso toya bikelamu alobi l'homme aimez vos femmes et femmes soyez soumises la femme ne peut pas aimer un homme c'est l'homme qui aime bana tosola ona mamu place bakomplikaka nga yango wana mamu tenga na bi wana mobali fo alinga yo mobali soka alingi yo ovivre bamerveille mais soki mobali alingi yo tosikoyo na ka ya mwana mosiko mobali aza na love na ye motema na ye asundoli ye na prison mais andimi pendant 3 ans wana so yaki esenga na ye pardon bazongana na chéri na ye Claudie Andiko yebisa le wantache de la musique congolaise le Karmalov atofetaki te sali mabe te Karmalov bamisia bakamara basa omonika nde tobetaka masolo ya papu na biso nde bakama pa basa ntana kama pa nese la musique congolaise ye moto abwaka bolingo nde balokota te ya biso bolingo ekozala toujours le Karmalov alobaki yango abwakaki na ye bolingo na ye balokota te lelo mwana mwasi akomi koyaya ndenge nini maya miso ezokita ngai ntango natangai balebonke lokwa basharadi pardon ntango totangaki balebonke lokwa bango tomona elolive basi le roi de Bentancourt vie olobi nini na oyo oyoki soki nakotya mibali lokola basharadi bahomme plus balebonke mobala mongilia na kati alemba terminus otali mpena balobi Taylor Van avanda likolo ntina se sikoyo totya bango mpo bamibala kongo totye bango mpo bamibala kongo tovanda mpe na fiesta tolobelango na baladiva olobi mwa mobali akumisaka nde mamour nga mpe nabenga ye kala diva oba benga nga kala diva yesu amonika mamour ne olobaka mamour yangoyo namomina okomona telobelango mpe na kati ya fiesta siamalono esa biso mpe boye bibiloko abovaka trésor ntongo bavandaka ozalinga docteur credo biloko fo tosololango na bayusufu tofandaka tobeta siko lisolo yango bien tosololango mwana mwasi oyo il faut tozwa ye solution basala nzambe koza na sagesse ebele baoyo nyonso basolaka na mamour numero ya mamour eza fiche wana benganga apesa opinion ya mwana mwasi oyo asala nini balobi wana ezalaki
ezalaki bilenge ya mamour ezongi lisusu na kati ya Océan du Congo bandeko nyonso ya TV. Bientôt je suis de retour na kati ya TV national na biso awa, pourquoi pas international na bandeko bota biso libanda. Bémission c'est bandoleka na télé et bandoleka na YouTube na Océan du Congo bana ya bana bilaka TV na bosani pilote toza toujours ensemble avec vous. Bandeko mamour on ezaki lisolo o mamour ele biso na moko na lelo. Pourquoi pas na pesa merci na tiele le wasima kinga na moko na lelo azunga kitoko wapi na lobi moi ya miso mona monsieur et la musinga na sala émission wana bolobi nini na oyo mamour ayeli bino bana basi o moyoki mani pour Salma pour sûr ba moyoki bolobela nga bolobi nini ke mamour asala nini oya ya chéri homme sage ubali ya mbinga ubali ya solo bofisi za kalema alobi motema ya mwasi na ye mwasi moko kwa ah mon vieux yebi sa mère aniti mambote asalinga bonengeni na fete te pona nini mère ani na kati ba mikili mère osola ka bien na fete te pona ni pona sala neti année 2025 nini ah tolo te ba mama yo se on dit ko ba onyo surtout bolina na biso bo contribuer na sija mwana bino osonga ye akende na ye asonga bana bakende poto ou bien bo encourager yaya ya mobali kaka ndenge alobaki jeune fere kende poto ba récompenser na oyo asaleli bango na vie aga soyo soki ezalaki liwa mpona nga mamo fala kofala tomona nimba na nsima nzambe apambola biso. Des gros bisous, maman, la Florence, elle est venue, mini pape Jay, le ping, on est ensemble, ils sont le ping, famille, le ping, much love.